Allô, bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle Bolanda la danoise. En tout cas, Bambo te belé. Ndeka topé sera toujours chef coutumier na biso lo sako. Et puis tobo sanité ba oya biso pe hein ndenge topé saka toujours ba yengi na bandeko na biso en PV à longo na église en PV à longo. Voilà bobo to bonde ko na bandeko biso catholique respect na ba chef coutumier na biso. En tout cas, bandeko nanga ba shalom na ba homme de Dieu. Nous avons temps et belleté. Naza vraiment pour le moment non disponible à expliquer binoté pourquoi na kangi chaîne nangai momentanément hein, ma grande chaîne, ma chaîne chérie, ma chaîne là qui est bien sur bolingaka et bien sur bozo la banalise. Voilà la danoise azokotate. En tout cas, ils ont une raison moko personnelle. Chez nous, ils ont momentanément, ils ont ekangami. Alors, pour nous continuer ba live na biso, to continuer moussa na biso très bien. Bon s'abonner na chaîne Oyo sous les baobas, la danoise TV. Donc, bon s'abonner massivement. Ceux qui ekokisi 1000 abonnés, voilà. Et puis na kokota na ba live na yebi ke bolinganga mingi 1000 abonnés eza nango eloko moko ya ba 20 minutes 30 minutes 50 minutes 1 heure bokota boko s'abonner et puis YouTube a repesa ngai droit ya kokota na live. Voilà, après so na koti na live nde na koya ko expliquer bino eloko nini etindi ngai na kanga chaîne wana oyo bino nyonso bolingaki oyo biso pe tolingi oyo eza na ba eza vraiment eza lokwa bibliothèque ya ba conseil ya ba analyse yango mutu ekangami mais nzamba za na contrôle bo bangate courage puis vraiment bo s'abonner bo partager vidéo oyo bo s'abonner massivement boko sala ngai bien boko sunga ngai et puis to ko sunga na so na yaka liboso na bino ezalaka vraiment intérêt mingi ya ngai te mais ezali intérêt ya population na lingi peuple na ngai na liga ndio sobola na solitude te na linga moko na sala ba blague bo seka donc je peux même na sala même na chaîne nga ba théâtre nazo sekisa bino juste to longola souci talaka ba misala to uti ba misala to uti ba wapi ba souci ba mbongo mais moko lobi anatala la danoise okuti peke ala danoise asekisinga ala danoise likambo so na koma osala ngo ezali pona yo eloko boye na yo kango vraiment. Alors, ceux qui bolingi rythme wana et continuer kaka botos bo s'abonner na chaîne nanga yasika o wana yakala bo sala spéculation moko te ke o mutu tel akangi nga chaîne o bakangila dans la chaîne non ezali ngai moko ba raison na ngai personnel ngai moko na kangi na kangisi yango momentanément. Alors bo s'abonner kuna et puis tokotala tango bo s'abonner kuna tango na bando sala ba live nde na koya koyebisa bino pona nini na kangi chaîne wana momentanément. Vraiment beau partager, je vous love, ba bonne année belé, ba bonne année belé. Ce qui nous a ko permettre que ti le 1er janvier ou bien le 2 janvier 1000 abonnés ba koki boko monanga et puis tokoloba mais le 2 sans faute na roleka et pas ya mwasi wana na osolo la pena bino ce qui 1000 abonnés et kokite les deux na koleka et pas ya mwasi na kosola na bino na nzela na e et puis na ko expliquer bino eloko nini et pousser ngai na kanga chaîne wana. Merci bozala malamu ba gros bisous bisika biso bisous bino bo partager massivement bo pona bomo na ngape na za na besoin na soana bino bozala na posa na ngape na za na posa na bino ba commentaire na bino bo tiaka e fungola ngape misu vraiment to koma famille na rolinga te na manke bino. Voilà. Et puis, tous on a live together ezali. Félicitations. Et puis, bonne chance. Na ba marié nyonso. Na ba couple nyonso aussi. Et salami. Ah, on a 2000, comment on dit, na 2020. Oyo. Malgré ba corona. Et salaki biso ke, ba couple ebimi. Ebele teneti na 2019. Mais, ba tout bazali. Ezande ngai. Na bangaki. Sangisa batu na ba corona surtout batabamboka musika na mutamboka musika kokuta ne kozala pasi yango na temporiza ki yango mais nzambe aza toujours na contrôle. En tout cas France merci ba couple bimi na année o na France plus de
65 couples na sala ki na ne oyo nzamba pambola bino bata France. En tout cas, voilà, on a yebi les États-Unis pe na sala ki quelques couples, na sala pe quelques couples na Canada, na sali ba couple Belgique, en tout cas ne oyo na sali couple moko na Belgique te, mais moko ka basala ki na Belgique eza couple moko na Belgique moko avandi na France, mais bato Belgique non. Angleterre wa kutu ebele koloba te. Voilà, mais la France qui domine toujours, Angleterre, tout comme qui attend à peu près 15 couples. Voilà, en tout cas, vous avez bien confiance, vous pouvez sanga. Vraiment, na lingi bino mingi. Merci na ba cadeau na bino. Obokanise kope sangai. Merci na mbongo na bino botindaka. La danoise mela koka mela ti. Merci na ba oyo nyonso ba yo ki pasi na ebike. Ndenge na kangi chaîne oyo momentanément na bato belé ba moni baza na pasi na motema ba leli ba benginga ba leli, mais eza bongo la vie c'est comme ça. Moko esengaka biloko moko boye brisque et kangami et puis to ko avancer. Voilà, bo bangate bo s'abonner na chaîne Asika boko yeba raison na kangeli yango et puis toko kende malam. En tout cas na lingi bino na zeli vraiment confiance na bino amour na bino so itoko mikaka 1000 abonnés. En tout cas na yebi ke boko taranga ebele, alors ceux qui bino so bo s'abonner mbala boko na sala ka live mo boko taraba 1300. Donc ce ko bino nyo sona bo sala ke comme si boko ti live bo s'abonner na zongi na ngati voilà. Merci, bozala bien. Pas de spéculation, s'il vous plaît. Pour nanini, chaîne wana na tiangona no na pause. Ngai moronde na oya opesa bino vraie version. Boyo kaya mutute. Ngamo na zana masolo nango. Merci, bozala malam. Gros bisous. Love, love. Bye, la danoise. En tout cas, abonnez-vous massivement na sous les baobas, la danoise TV. Donc, bocha TV na suka. Soki oche TV te ok kozonga suko s'abonner na oya kalawana parce que ça nango ouvert donc ko s'abonner no pe kuna mais na osala be mission te alors soko ningi be mission yaka awa to solo la bien. Merci, bozala malamu, gros bisous à vous, bye bye.